finga te po Jemima Ibele alobi weza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et Dieu nous montrait ça, Dieu nous disait ça. Et on avait beaucoup de messages. Faites attention. On avait même des prophètes extérieurs qui nous parlaient d'un pasteur de limité. Jusqu'à ce que Dieu a touché le cœur de la dame qui, un mercredi, je pense que pas le mercredi passé, l'autre là. J'arrivais chez moi à la maison après les cultes. Quand la femme me dit, j'ai besoin de te parler. Je dis quoi? Elle dit, moi je peux finir tes combats en une journée. Je dis, ah, il y a donc, la personne, on a fait un ballon aussi, ça pour l'équipe. Elle me dit, non, je connais beaucoup de choses. Il y a même des gens qui étaient dans ton deuil, mais qui comprennent contre toi et qui me poussent à te faire du mal. J'ai insisté. Et c'est là qu'elle me dit, par exemple, Marcelo. Et moi, je dis, elle m'a dit des choses, et c'est comme ça que moi, je dis, non, je vais l'appeler. Le jeudi matin, je prends mon téléphone, je l'appelle, et moi j'enregistre. Vous voyez? Je lui dis, Marcelo, j'ai appris ça. Il a nié, c'est faux. Je lui ai seulement dit, conseil que je te donne. Tu vois, moi, dans votre couple, là, vous et les Dallo, les Philadelphie, tout cela, vous n'avez jamais vu d'enregistrement. Moi, une personne qui a un problème avec vous ne sera jamais proche de vous. Parce qu'on est dans la même zone. Je ne peux jamais être ami à un ennemi à vous. Mais pourquoi vous vous tournez toujours aux gens, autour des gens qui soient été avec moi? Pourquoi c'est toujours ça? Oh non, je comprends, vraiment ça c'est une erreur, mais en tout cas, moi je n'avais pas dit tout ça, Bref, Marcelo disait à la dame, est-ce que tu as déjà suivi les films de R. Kelly? Il faut faire ça. Et Marcelo disait, tu es déjà allé à Bethel? La dame, oui, je vois comment Bethel est devenu. Ah, il a fait ça parce qu'il savait que les gens allaient venir. En disant ça, c'est-à-dire, je connaissais la mort de papa. Il a dit plein de choses très simples. Très simples. Et j'ai parlé, il a nié, et quand j'ai coupé le téléphone, j'ai appelé la dame pour lui dire, pourquoi c'est dit Marcelo avec ma carte? Et pendant qu'on parle, la dame me dit, Kata parce qu'à peine les locaux. Et moi, j'ai dit à la dame, enregistre. Et c'est là que Marcelo rappelle pour dire, tout ça, le soleil qui est entre Bissot, aux loyauté. Tout ça, beaucoup de choses. Parce que je me suis dit, ça n'était pas important, je puis bien ensemble avec toi, elle m'avait vraiment envoyé un photo. Et puis, elle n'a jamais bien dit tout. Elle est venue me voir, je lui ai dit. Là, il est en train de nier. Et puis, depuis que je pose avec toi, je viens plus ça. Toi maintenant, tu m'entends juste. Parce que si Moïse vient à ma c'est parce que tu as cité mon nom. Et c'est toi qui dis, je cite mon nom. Donc des choses, quand même, des choses terribles. Alors toi, tu vas le dire, Moïse m'appelle. Donc quand j'ai dit, j'ai les voices, je ne mens pas. Non, qu'il y ait des morts. Voici vos aventuriers des pasteurs. Ils passent leur vie à travailler l'apparence, mais ils vivent leur vie dans des complots, dans des mauvaises choses, des très mauvaises choses. Ya mosi boseka ngate bilanda landa bota la bisika ememi ngai nazaki na moninga moko to bandai kotanga na ina ifasik nzoka moninga oyo vi azalai ko menenga na ibaki te
ko envier à offrir nga ba vacances na Dubaï. Ko kende Dubaï to kenda ki moninga o esika me ba ki nga nzoka ye ba ki ke asala ka ba pratique o ya mabe yango esala ke azala na vie ya malonga azala na mbongo arula ka carrosse en même temps tozaki na université ngana eto komi Dubaï na koma Dubaï balinginga na yebisi moninga lobi Istanbul ka ndengo wana na boye ko yebiso na Kinshasa peut-être okolinga te na kenda ki kaka na première journée ba pesinga carte à banque na somba biloko naza na ngopusa na sali shopping ya kafu na sombi basaka modèle na modèle biloko nyonso ya griffe ba Chanel lolenge nyonso na pourquoi ba ekozwa ngai ba meminga na chambre hôtel makamuna kutani nango ya bandeko partie 2 Dubaï on akenda kina moninga oyo amemakinga moninga oyo hotel oyo ya lojaka eza hotel de luxe apona ka hotel wana parce que aza na chance ya okutana na bato ya mbongo place ba pratique wana esalamaka muto ya mbongo ayaki kolinga ngai abengi chauffeur atindi chauffeur aya kozwanga to signer na contrat ke na passé na kaka une nuit wana ba pesinga carte ya banque illimitée na sala ba course ba chanyon son alingi et après akopesa nga mbongo na zui carte na ye na signer document na zui carte na ke ko sala ba course na sombi ba saka lolenge na lolenge ba Chanel ba Gucci ba Versace ba Louis Vuitton ba Valentino et comme il a 23h ba eko récupérer nga ba meminga place à moto mbongo wana na kanisa ki na kolala na mobali moko nzoka bazaki mibali 5 ba lalinga de tous les côtés na madusu nyonso ya nzoto na ngai ba subeli ngai ba sumbeli ngai ba zoki singa na niveau ya nus ba bwaki nga na mai pe ba récupérer. Partie 3 bandeko bilanda landa ki Dubaï ona komaki ndenge na butiko betela bino lisolo basalinga o nyonso efaki basala ngai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso me mutu akolukela nga mawa azati ntango babwaki nga na mai parce que na perdaki connaissance na banda esuko pema te bavérifie soki nakufi ou pas badindisi nga na mai barécupere nga na mai ntango bamoni na sutomoki babwakeli nga serviette bapesi nga peignoir basengi nga na nalata bilamba na nga même bilamba nakendeki nango ya marke oyo nasombaki na mbongo bapesaki nga nazwi su makasi ya kolata yango te babwaki nga na voiture batindi chauffeur akende kodepose nga na hotel nakanisi baparent na ngai nakanisi mama na ngai nakanisi mboka mosika nazali baparent bayebaki te esika nini nakendaki nakosaki nake kolala epa moninga na ville bande. Partie 4 on baye kobwaka nga na hotel nakomaki na leli babengi moninga oyo memaki nga na vacances na Dubaï aye ko récupérer nga na hall ya hotel amemi nga na chambre na bandi kolela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini nalobi makambo nauti ko vivre namona ineti esili mpona ngai c'était la fin du monde makambo basalinga naza suna makasi te naza suna force te moninga nalobi nanga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubai nayaka mosala nayaka osala na Dubai yango wana nga mpe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht nauti mpe kosala mosala na nga ya important kolela pasi na yo te tala bakado oyo ozwi tala mbongo oyo bapesi yo okomesana eza mbala liboso je te comprends yaya bilanda landa eza mabe totika